naye na lombangu pona komanyolela bino rencontre o esalemaki na mokolo ya lobi le 18 mars 2025 entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame kuna na Qatar. Na eske Tshisekedi andimi mixage ya Barwandais to ya M23 na kati ya FRDC armée congolaise? Ba Congolais bazali komituna, eske Tshisekedi andimi mixage ya branche politique ya groupe armé M23 po bakota na ba institution na biso ya Congo? Ba Congolais bazokoba na komituna toujours, eske Paul Kagame andimi kolongola ba terroriste na ye, ba milice na ye ya RDF na kati ya Goma? Eske Paul Kagame andimi ko retirer ba terroriste na ye ya M23 na kati ya Bukavu? Ba Congolais bazokoba toujours komituna, eske Paul Kagame andimi kolongola armée na ye na Congo sans condition? Ba Congolais balingi bayeba nini bango basololaki kuna na Qatar. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Ampeto leki mbala moko na maetokolobela na tosolo la politique na biso ya lelo. Naye na lombangu pona komanyolela bino rencontre o esalemaki na mokolo ya lobi le 18 mars 2025 entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame kuna na Qatar na présence ya président roi ya Qatar na kombo ya Bin Ahmad. Na moment oyo, attention ya ba Congolais pe ya mokili mobimba ezalaki tourner na Luanda bisiko wapi M23 esengelaki ekutana na délégation gouvernement congolais. Nzokande Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazalaki face en face na Paul Kagame. E bandi boni Félix Tshisekedi akutana na Paul Kagame. Po Félix Tshisekedi alobaki ete ye akokutana lisusu na Paul Kagame te, lokola Paul Kagame alingi kochape na Congo te, akokutana na eka na Lola. Mais nini etindi ete a changer makanisi na ye akende kokutana na Paul Kagame kuna na Qatar? Ampe nini bango basololi kuna na Qatar? Yango nga na ye na lombangu pona komanyolela bino mpamba te ndenge na yebisaka bino toujours nazali mwana musala na bino, journaliste na bino investigation, musala na ngai za kosala ba investigation komemela bino ba information na ba renseignement sur maye ya politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc na mokolo ya lobi le 18 mars 2025 ezalaki nde bokutani ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président ya RDC, na président Paul Kagame, président ya Rwanda, na présence ya Bin Ahmad ya émir ya Qatar. Nani mutu akendaki kosenga bakutana? Est-ce que za Félix Tshisekedi mutu akendaki kosenga na Bin Ahmad ya Qatar a organisé rencontre na ena Paul Kagame? To ezali Paul Kagame mutu akendaki kolela epa ya Bin Ahmad ya Qatar pour organiser rencontre na ye na Tshisekedi? Nazo kende na komanyolela bino yango. Selon ba investigation na biso, selon ba caméra na biso, ezali Paul Kagame mutu akendaki kolela na Qatar pour Qatar ayeba na organiser rencontre entre ye na Tshisekedi. Pambate esengeli boyeba ete Qatar azali ko jouer rôle munene mikolo yo na monde sur ba médiation. Médiation ya bitumba o ezali koleka entre Israël na Palestine. Qatar azali involve na ko ranger ba négociation. Et Qatar asa mekaki kosenga na Félix Tshisekedi avant pour akutanisa bango na Paul Kagame, mais à l'époque Tshisekedi aboyaki par rapport ya rapprochement ya Paul Kagame na Qatar.
esengeli boyeba ete Qatar a investir mingi na kati ya Rwanda, ampe azomona Congo lokola pays potentiel bisika wapi a investir lisusu. Alors, na mokolo ya lobby le 18 oyo, attention ya ba Congolais nyonso, attention ya bat nyonso to mokili ezalaki tourner na Angola kuna na Luanda. Bisiko wapi esengelaki dialogue esalema toba pour parler esalema entre gouvernement ya République démocratique du Congo na groupe terroriste ya M23 soutenu par Rwanda. Mais na mokolo ya le 17 na pokwa tomonaki communiqué kouta na groupe terroriste ya M23 pona koloba ete bango bakoya lisusu na dialogue na gouvernement congolais te compte tenu ya ba sanction ya Union européenne contre ba autorité rwandais na Bertin Bisimwa. Et kamwisaki batu bakamwe balobi oh mais M23 ezali groupe ba Rwandais ou bien ezali ba Congolais. Soki eza ba Congolais boni ba sanctionner ba Rwandais bango baboy ko yana pour parler to na dialogue. Mais selon ba investigation na biso, ba caméra na biso, tozalaki au courant, pe tozalaki informé te Paul Kagame apekisaki bango. Alobaki bino kokende kuna na Luanda eza na eloko te po Tshisekedi akoya te. Akotinda nde délégation. Alors nazali contre mir, nazoko kalisusu te. Ba sanction ezali kouta de nord, sud, est, l'ouest. Nga naza eta oyo na mesana na matolo ba budget na nga eza basé sur matolo to ba aide oyo utaka na ba pays étrangers mais bango nyonso to bazo kanga ba robinet na kokokate tika na kutana na Tshisekedi yango akendaki kosenga na Qatar pour organiser meeting et apesaki ordre na ba pantin ya M23 bakende na Luanda te. Donc nini epoussé Paul Kagame akende kosenga dialogue to akende kolela kuna na Qatar po Qatar a salé faveur à organiser rencontre entre yena Tshisekedi. Et sengeli boyeba ete communauté internationale nyonso tu ezali kolakisa Paul Kagame misapi lokola yende azali mabe ya Grand Lac. Union européenne esi ebandi kopesa na ba sanction. Conseil de sécurité des Nations Unies à la Kisi Rwanda Misapi Pambate na résolution 2773 il y a Conseil de sécurité des Nations Unies balobi Rwanda Sengeli a quitté République démocratique du Congo, a retiré armée rwandaise na République démocratique du Congo, a quitté Goma, a quitté Bukavu sans condition. Alors Paul Kagame azalaki lisusu coincé na ba processus ya Angola bisiko wapi bazola kisaye misapi toujours. Paul Kagame azalaki lisusu coincé na sommet conjoint ya EAC na SADC oyo esalemaki kuna na Zimbabwe na Rare balakisaki Paul Kagame toujours misapi yonde ozali mabe ya région ya Grand Lac yonde ozali semer ya trouble. Alors ça suffit. 30 ans ya pillage koki, 30 ans ya massacre koki, et sengeli OCC na buzoba oyo ozali kosala. Batata ba mama bandeko wa bolingo na banzi bo comprendre pona nini M23 a se présentaki na Luanda te pona ko kutana na gouvernement congolais ezalaki suite ya maître na ye Paul Kagame apesaki yen mibeko ete bakende te pamba te ye asi akendaki kolela po ete babongisela ye bokutani boye na président Tshisekedi. Mais nini basololaki kuna na Qatar na Doha pamba te meeting eselemaki na Doha o ezali capitale ya Qatar. Nini basololaki kuna batata ba mama bandeko aboli ba Congolais balingi bayeba nini Tshisekedi akie kosolola na Kagame. Est-ce que ba Congolais ba komituna est-ce que Tshisekedi andimi mixage ya ba Rwandais to ya ba M23 na kati ya FARDC armée congolaise? Ba Congolais bazali komituna est-ce que Tshisekedi andimi mixage ya branche politique ya groupe armé M23 po bakota na ba institution na biso ya Congo? Ba Congolais bazali komituna. Ba Congolais bazokoba na komituna toujours. Est-ce que Paul Kagame andimi kolongola ba terroriste na ye ba milice na ye ya RDF na kati ya Goma?
est-ce que Paul Kagame andimi ko retirer ba terroriste na ye ya M23 na kati ya Bukavu? Ba Congolais bazoko ba toujours komi tuna, est-ce que Paul Kagame andimi kolongola armée na ye na Congo sans condition? Ba Congolais balingi bayeba nini bango basololaki kuna na Qatar. Yango ngai journaliste na bino ya investigation na ye pona komanyolela bino. Ngai lokola mwana musala na bino Patrick Chimanga tata mayangani, mwana mama Christine Kalanga, journaliste ya investigation na lobi no esengeli na ya na manyolela bino nini eleki kuna na Doha na Qatar. Nasima ya masolo, nasima ya bokutani, nasima ya kosolola entre Tshisekedi na Paul Kagame, basalaki communiqué officiel to basalaki communiqué nasima kosolola na bango, nasima bokutani na bango na mokolo ya le 18 mars 2025. Communiqué yango elobi boye, nasima ya bokutani ya ba chef d'état Bin Ahmad o azali roi pe président ya mir ya état ya Qatar, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo, na Paul Kagame président ya Rwanda, basololi pona paix durable, basololi pona kimia ya mulai entre République démocratique du Congo na Rwanda, basololi pona paix durable to kimia ya mulai na kati ya République démocratique du Congo. Wana ezali mayeba sololi entre Paul Kagame na Félix Tshisekedi. Na point liboso na kati ya communiqué balobi boui, balobi bango nyonso misatu bazali ko saliwe toko kumisa kopesa mbote na processus ya Luanda. Balobi bango nyonso misatu bazali ko saliwe processus ya Luanda, bazali ko saliwe processus ya Nairobi, bazali ko saliwe processus ya EAC SADC. Oyo ezali toujours ko lakisa ndenge nini esengeli ba parti nyonso bavanda po ete ba trouver kimia, po ete population congolaise précisément ya est ya mboka ba retrouver pe kimia topé. Wana na premier point. Na deuxième point balobi boye, ba chef d'état misatu oyo ba réaffirmer engagement na bango ya ba parti nyonso misatu mpona un cessez les faits inconditionnel et immédiat entre République démocratique du Congo na Rwanda. Tango bayebisaka bino ke M23 ezali Rwanda bochaka tembe, mais boni Kagame akei ko signer cessez les faits immédiat et inconditionnel entre République démocratique du Congo na Rwanda. Au moment où bino bozolo ba M23 ezali Rwanda. Donc Paul Kagame a outi kondima officiellement devant mokili mobimba ke yende azali M23. Et oyo nde tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki koluka toujours to azalaki koloba abanda koloba na kosolola na ba pantin ya M23 te po ezali bango te nalinga na sola na maître na bango. Et maître na bango ezali Kagame. Et mokolo alobi le 18 mars 2025 maître na bango andimaki akomaki na suka pe ake kosolola na président de la République Félix Tshisekedi. Na point misatu balobi boy na kati ya communiqué, ba chef d'état misatu oyo bayokani lisusu mpona ko continuer na discussion oyo ba entamé ya Doha to ya Qatar bisika nini bakutanaki. Balobi bakokoba na kokutana na kosolola isusu na base ya discussion yango mpona kocha ba base solide ya paix durable na kati ya République démocratique du Congo, en paix na kati ya sous-région ya Grand Lac. Babakisi lisusu nyonso bakosala to basolola ki ezali mpona kocha kimia anto une paix durable
ndenge bayokanaki na processus ya Luanda, ndenge bayokanaki na processus ya Nairobi. Oyo nde maye ezalaki nécessaire to maye ya motuya na kati ya communiqué o basalaki na sima bokutani ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame kuna na Doha na Qatar na présence ya Bin Ahmad o azali roi anto président ya mir ya état ya Qatar. Batata ba mama bandeko bolingo ngai lokola journaliste na bino investigation na lobino na ya ndenge na lapanda ya ko servir bino na ya pona ko expliquer bino po bo tomber na ba manipulation te, po bo tomber na manipulation ya armée numérique ya Rwanda te, pe bo tomber na manipulation ba congolais sorciers o bazali ko travailler contre pays na bango Congo te. Donc na mukuse oyonde elekaki kuna lobby na Qatar na Doha entre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Paul Kagame ya Rwanda oazali parrain pe patron ya M23 o ezali ko semer désolation na kati ya République démocratique du Congo, mais précisément na est ya mboka na biso. Batata ba mama bandeko wa bolingo na kweli susu na lombangu pona komanyolela bino évolution ya information soki bakokuta na lisusu o soit nini ekoleka na suite na koya na lombangu pona ko servir bino ndenge na mesana ko salela bino mosala. Bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV ezali chaîne na bino peuple congolais peuple la monde mobimba. Bo s'abonner, bo partager, bo liker et cause à la façon ya encourager biso pambate biso tozali bana musala na bino biso elingi koloba maison média Mayangani na Politique TV elongo nanga moko journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata Mayangani mwana maman Christine Kalanga. Tika ete kimia ya nkolo ezala na bino na bandako na bino bisika nyonso to bozali. Tika ete kimia ya nkolo ezala na biso nga na bino tokutani mbala sima. Merci beaucoup, on peut goodbye.